magazine vous a été offert par Am Design et Construction. Il est donc difficile d'apprendre dans un environnement poussiéreux causé par la plupart des marques de craie. C'est pourquoi nous avons créé pour vous Adecholk, la marque de craie qui vous aide à passer au niveau supérieur. Adecholk est le choix ultime des éducateurs et des élèves qui n'exigent rien d'autre que le meilleur. Grâce à la formule de haute qualité d'Adecholk, vous pouvez faire l'expérience d'une écriture très douce qui glisse sans effort sur le tableau. Fini les bavures et les morceaux qui s'effritent. Adecholk est conçu pour vous offrir des couleurs vives et audacieuses qui captent l'attention et rendent chaque leçon plus vivante. Elle est parfaite pour la salle de classe, laissant un impact durable sur chaque mot et chaque illustration. Adecholk, la qualité, c'est nous. C'est toujours avec un grand plaisir que votre humble servante Dada Kadika di mama miel za kaliboso ya ba poste télévision na bino pona pesa nous basanga mai telimbo kana on a pesi bino mbote bisika tu bozili baku ya kwa na biso mko ele en tout cas benga voisin benga maman ye benga papa ibisa que magazine du peuple yangwe bandi votre magazine de proximité magazine du peuple magazine du peuple par le peuple et pour le peuple yangwe bandi. Ce que font un magazine mon coelho na misala ya gouvernorat excellence Edi Yel Moulangi vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa qui taki bongo na commune Yangaliema pona ko sala assainissement ya ba immondice pe évacuation ba immondice toujours na cadre ya Kinshasa ezobonga twanda. C'est ça le problème. Vous venez, il y en a à Zolusayo. Chef de l'État, Bolongo sikoli.
bato baboka bapanzanga bazango balonga bapei sango bapanzanga oyo po baziko ambili po bato oyo eza eloko ya malamu, eza signe malamu ya oyo ebengami leadership transformationnel. Eza signe ya malamu na oyo babengi diriger par modèle, diriger par l'exemple. Et question ezaki kotuna ezali boye. Quelles sont les mesures préventives? Donc, non, pas question. Il faut des mesures préventives, il faut des mesures correctives, il faut des mesures éducatives. Parce que oyo mokonzi asali boye lelo lobi tokolamuka tokuti etondi. Ce qui mesure éducative de masse ezate parce que eza na kati ya culture et kozala kaka moi nani moi eloko moko boye ya kolendisa. Sinon, c'est très encourageant. Biso toza ba éducateur, biso toza a Homo Bless Family Academy, toza former ba entrepreneur leader. Donc biloko ya boeza pour encourager, et il faudrait mobiliser église par exemple, la parcelle à église, la parcelle à école. Nenge mokoza zu initiative, il faut rendre chaque personne, chaque peuple responsable. Il y a participation na kati ya protection ya misala yo malamu, pour contribuer à la santé directe et qui toko ya mboka na biso. Donc c'est un bon exemple de leadership transformationnel, leadership par modèle et leadership engageant. Mais il faut des mesures pour que ça soit sustainable. Merci beaucoup.
Posa place à l'État. L'État va y venir. L'État l'espace à vous. Posa place à l'État. Otto, Mono. Didier. Voilà. Ouverture ya session ordinaire ya 4e trimestre ya bureau ya conseiller communaux ya commune ya Silemba Otolanda. Mesdames et messieurs, Congolais, unis par l'essor, unis par l'effort, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le paix citoyen, à donner les messages de notre souveraineté. Congo, Congo, bien-aimé, nous peuplerons ton soleil, 30 juin, du 30 juin,
jour sacré soit les à notre postérité pour toujours. Monsieur le chef de la division urbaine de la décentralisation du province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de Selembao, Monsieur le bourgmestre adjoint de la commune de Selembao, honorables conseillers municipaux, chers collègues, Monsieur le chef de bureau de l'intérieur et sécurité, Monsieur le chef de bureau de la décentralisation, Madame la coordonnatrice de Renosec ici représentée, Monsieur le président de l'APECO, Monsieur le médecin chef des zones de santé de Selembao, Monsieur le commandant et chef d'antenne de nos forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs de services communaux, Monsieur le président du conseil communal de la jeunesse de Selembao, Mesdames les municipalités, Mesdames et Messieurs notables de la commune de Selembao, Mesdames et Messieurs agents de la commune de Selembao, Monsieur le président de l'ASECO, Monsieur le président de l'ACHACO, moi, avant toute chose, honorables conseillers municipaux, chers collègues, de saluer votre disponibilité et le haut degré de votre abnégation. Chaque jour qui passe, nous nous efforçons à accomplir à bon escient les missions qui sont les nôtres au travers de nos prérogatives en tant que conseillers municipaux, en vertu de l'article 50 de la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des un travail fait en amont par un groupe de nos collègues conseillers municipaux associés aux experts dont nous saluons aujourd'hui non sans fierté la pertinence et la qualité du travail produit. Enfin, l'organisation des élections du bureau définitif en date du mercredi 10 mai 2024 qui avait permis la mise en place dans le strict respect des règles démocratiques de votre bureau actuel. En cela, tout en saluant pour votre sens élevé de patriotisme, permettez-moi ainsi par cette même occasion de rendre un grand bourgmestre adjoint ainsi que nos deux vaillants expérimentés chefs de bureau, messieurs, pour la maestria que chacun a su démontrer dans l'installation, l'accompagnement et le fonctionnement. Ouvrir les mois de juillet, août et septembre 2024, mais malheureusement cette période a été militaire. C'est ici l'occasion de vous témoigner toute ma gratitude et la reconnaissance de ma famille, difficile et hypothétique, où j'étais détenu dans les géos des services de sécurité militaire à Kinshasa et ainsi frappé à plusieurs ports pour que je sois élargi une fois de plus. Je vous dis merci. Honorables conseillers, chers collègues, je vous remercie, mon père, de temps de passe. Honorable. Nous allons avoir un entretien avec M. le bourgmestre de travail. Il s'agit des honorables députés nationaux et profession, de M. le bourgmestre honoraire Augustin Bikila, du chef de cellule de la CETAC et de commune nationale. Unis dans l'effort pour l'indépendance, ressonnons tous les bons, prenons le plus élégant, dans la paix plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, à donner au pays, bien-aimé, au 30 juin. Jour sacré, soyez témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous... La nécessité doit accompagner les jeunes et les présidents du conseil. Merci.
révélé saison ordinaire na biso ya 4e trimestre ya 2024 oyo kotala mingi koleka makambo etali mingi budget communal nde na bongo loi epesi biso ndingisa ya kosangana na chaque trimestre pendant 30 jours et dernier trimestre oyo tokomi ezali mingi koleka mpona kotala mayematali budget mpona kotambwisa commune na biso mpona tina kodevelopa na niveau ya base to na niveau na kama ekoleka ndenge nini kosala mibeko epesi etili na biso na loi organisation base 16 na biso ete exécutif communal na article 59.2 nde azali na epesi ye mpifoto makoki abongisa to aprépare budget communal nde akopesa yango epa na baconseiller biso tokozali mpe koanalyse yango tikino tokozwa budget ya malamu mpona kotambwisa monene na biso to commune na biso po tokende na suka président nini population ya selembao po tobengi attente azozela mpona exercice budgétaire na bino ya 2025. Bon, c'est vrai, tokoleka na kotala longe kani ya koluka gouvernement enveloppe moko consistante mpona kofaire face na badefi majeur oyo ya communauté na biso parce que c'est le mbau eza na baproblème ya sécurité eza na problème ya sur le plan environnemental eza na problème ya désenclavement ya commune parce que faut totala longe kani tokobooster tosala action tokapedlaye otikini tokoma na point bas mais quand même mpe désenclaver sur les bords kubanda est et na ouest et puis totala nini toyi kosala mpona koluka kosala ndenge ya koinsérer bajeune par rapport à ça pour libérer sur la population dans l'État. Toyebi que décentralisation je poursuivre les 3 objectifs. On va eza likambo ya développement local, démocratie au niveau de la base et puis tout lutter contre la pauvreté. Na makoki oyo bifomoke oyo leta apesi biso tokotala olekani tokomeka kosala badécision mpona komeka mpe koinfluence exécutif nde a répondre na batante ya population. Donc biso toza organe ya contrôle ya organe ya gestion ezali exécutif communal nde na bongo na niveau na biso tokotala ndenge kobooste ye kotindika ye kosukuma ye tikino azwa bamikano oyo kosala en sorte ke communauté na biso elekela kosala. Justice na biso koba se koba to la libération il y a plus de 200 personnes to pe prévenu kuna na prison ya Kasapa. Toujours dans le cadre de la vision et chef de l'État, dans les camoteli de désengorgement, il y a un centre pénitentiaire, Oyambo Kanabiso, des ministres d'État, ministre de la Justice, peu garde so, Mwana Mboka, Constant Moutamba, l'homme intègre, Baki Sere Bongo, Mister Poutine, et à sa séjourné, na province ya Okatanga, Akenda Kimokolo ya le 7 octobre, na prison ya Kasapa, na Lubumbashi, pour na kosilisa, situation judiciaire, peu ba condition carcérale, ya ba prévenu. Après vérification de ce Constant Moutamba accorda qui liberté conditionnelle n'a plus de 250 détenus ou baza malade blessé peine ba mineur pour na ministère ya justice mesure oyo ekokende dope ekosalema na ba province nyonso ya République démocratique du Congo mobimba na ko désengorger ba maison ya détention nyonso pour que oyo eza deuxième désengorgement au ministère ya justice Azo Sala. Okay, yo. Oui. Na commune ya Masina, précisément na souci à tabatoire, population et kanaki kulu na magazine CLF kitaki wana pour le recevoir une image. Azwa magade azwami mwana mobali oyo bomoni babaki ye na ekuluzu boye lokola moyibi na periode ya Yesu anyogoli population na ndenge kosakana te. Population ya quartier Imbali asali ba sabotage na ba maison commerciale koyiba pe kobuka na kokata batu. Lelo azwami talaye talelo oyo jango vraiment awa tozali na commune Masina précisément na quartier Imbali. Lelo akwei na maboko ya la police à Masina 4 na sous-set abattoir. Belève na ye bakimaki kasi général nde batie maboko population ba ye elongo na ba victime. Yo communication. Ngai papa yeyo na teka biloko na ngai ba jus na ngai ba mai na ngai. Ba ye na vanda tika na kina bebe na ngai. Si bitima ba ye ba bimeli ngai wana. Na ba nini ngala mwana kuluna te. Ngala na sali nini?
bamemi ngai baji na ngai bamai wana ye bazalaki ebele ye ayebi baza combien de personnes baza ata plus de 10 na mwa bana mike mibali baza na bana mike nde baotombola baji bamai bapake mai baokende nango bango mikolo basimbeli bango bamashete ye kutu aopambanga mabanga na nzoto baza ebele ye ayebi bakombo na bango Clôture Mobimba longonia na la police à Masina précisément na sous-cet abattoir na musala kitoko bozosala population ya Masina bazwa kimia bato boye tuoyo kanya makasi c'était il faut bakende ata musika makasi po bayoka douleur boye bazo comprendre ndie ba comprendre vite telongi oyo o Fukushima te mabe makasi akutano na minui c'est que ma papa okota zamba boye kitoko te police osala musala na bino Keyo, oui. Toujours dans le cadre d'insécurité, Bolanda Ndenge, Koulou Nebundamaki, on a venu à Libération, ex 24 novembre, et c'est là qu'il y a Koinda, Bolanda bien mon image Ndenge Kaki. Tozali na route de la libération ex 24 novembre bakulu na oyo bozomona nde bazobunda bango bakanisi avenir et commission de bataille botala bino moko licheti nde licheti mbeli population bazotala nzinga baza komituna la police eza wapi tangu bakendaki na conteneur bakuti kutu bapolisier balali bazotuna ndeko baza combien tokoya te nga na anga mona garde la police musala nini oyo bozosala po bakuluna oyo batika kwa mbete population selon l'information tozwi sur place bana oyo babimi fraîchement na prison po tala bino moko kobima na bango na prison musala bazosala na nzela son excellence ministre ya justice Constant Mutamba l'homme fort Mr Poutine kota makambo oyo tu oyo bana oyo bayoka douleur soki bakangami bakende kolia vungula te baluka biloko oyo ekomema bango ti bakodoka boye kitoko te mabe makasi keyo oui. Comme la rubrique d'anniversaire, rubrique exceptionnelle, on a souhaité joyeux anniversaire dans l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, pasteur Olivier Seke, représentant les gars de l'église, peignait le tabernacle. En tout cas, joyeux anniversaire, notre papa, plus de bonheur, Zambéa, Bakiselo, Mikolo Ebele, joyeux anniversaire, notre papa Mingi, de la part de Ortiz Seke Laetitia, ta petite soeur chérie. Allez, là, fort. Joyeux anniversaire, même. Tika les sous souhaité joyeux anniversaire na maman Rachel Masebo moi si Nzambe moi si Seigneur otali moi si okumi si Nzambe en tout cas plus de bonheur na yo maman Nzambe bakiselo Mikolo Ebele longévité prospérité qui n'est pas na yo de la part de DG joyeux anniversaire maman. De Komina Souka, il y a un magazine, c'est toujours avec un grand plaisir. Nous avons votre humble servante, Dada Kadika di Malakade, dans un qui n'est mingi. Il y a un présenté une magazine, c'est Femme Kwailo, en tout cas, mon tabissé qui tourne, Michael Ngomba, mon balanzila, Lino, mon balinzambe, Azali bon assisté na Jessica, mon coco Yambiji. Accompagné toujours René Gignan, te voyez, la Cataléa, en tout cas, tous qui bon, équipe choc, et qui un peu la représenté, nos magazines, c'est le Fiamo Kwailo, Michael Yedi, mon Kwailo, na Simplice, John Solung balobi robinet monétaire tali mobalo komisi Nzambe mona bosana le château balobi tout bicha et château service mibali Nzambe tali mibalo komisi nkolo ngana mino to ko mikuta mikolo ezali koya ekeyo